Mbote bandeko balandi émission na biso Révélation Kimbangu. Nazali na sengo kuta mususu lelo na émission na biso Révélation Kimbangu. Ala coutume émission na biso tokosenga ka loyembo, sima tokozonga po ete tokende tobeta masolo invité mso mokolo mwa lelo. Lwembo kitoko epesamaki bongo na bandeko sima ya masini nde lelo toyambi bongo papa Apo ya azali bongo chargé de mission ya chef spirituel ya église Kimbangiste. Lelo to traiter thème na biso sur 70 ans ya tata Simon Kimbangu kiangani pe to kolobela bongo histoire ya église Kimbangiste. Tolanda nini o to traiter na invité na biso mokolo mwa lelo. Mbote papa. Oh, mbote papa journaliste. Bandeko bazali kotala na plateau na biso émission Révélation Kimbangu balingi baeba yo zali na nikati na église Kimbangiste. Kinshasa mobimba, RDC mobimba pe monde entier, 4 coins du monde babi que il y a un certain monsieur répondant au nom de Apo Salimba, Mwana Mongala, chargé de mission, il y a chef spirituel puis représentant légal de l'église Kimbangiste. Vous allez chargé de mission à chef spirituel de l'église Kimbangiste. Touti komona le 12 octobre et outi koleka chef spirituel de l'église Kimbangiste akoki 70 ans. Ba impression ne ko kozala nini? L'impression c'est kitoko to fetaka ba anniversaire ya chef spirituel mais ambalo yo 70 ans na ye na monango et puis connotation mosusu valeur mosusu na éviter posa 7e décennie ya mbula na ye awa na mokili donc 70 ans na éviter ceux qui pona nini bon bato basala ka ba recherche 70 ans ezani ni la kisi nini na vie ya moto na anniversaire ya moto et na programme ya tata Nzambe ba mo bayebi mais oyo na monango et connotation mosusu to fetara et na disparition physique il y a papa Simon Kimbangu fondateur de l'église to fetara rappeler sous naissance il y a yemongo papa Simon Kimbangu ngani chef spirituel pe représentant légal de l'église Kimbangisi oya kela lingomba koko na bango koko na ye papa Simon Kimbangu azokufa le 12 octobre 1951 à l'instant même il est pas allé ko botama ndenge histoire ba pesa biso ndenge ilobamaka fait à hasard simple coïncidence toboni mais ils ont hasardé ils ont programme ya tata Nzambe mais ambala au 70e anniversaire na ye tout le monde ezaki rehaussé na présence il y a premier ministre mboka na biso Samuel Lukonde jeune premier ministre banda église Kimbangiste ezala église Kimbangiste mbala ya liboso tout le monde a premier ministre en fonction aye na Nkamba aye ko visiter biso na bibia premier ministre en fonction na Kinshasa pe na mona ngote tozo premier ministre le gola ba Kengo Wadondo ba Mulumba Lukoji ba papa Mungudiaka fe Mungudiaka Ngunzi Carly Bond Matata Mponyo
Birindwa, ainsi de suite. Balunda Boululu, Baleke Bele. Na oyo bayekoya basikumi batango oyo Sami Badibanga, ainsi de suite. Mais tout le monde, premier ministre Moroteo, aya dans centre d'accueil, on en Kamba, même Balaya Lioso, jeune premier ministre Sama Lukonde, aye pour participer à la festivité à 70e anniversaire Papa Simoki Mokiangani, chef spirituel de l'église Kimangis, pour ne pas se léguer Sengo. Quand il était, il y a des choses sur la présence, il y a président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso, donc Kitoko Makasi, qui représenté officiellement chef de l'État. Tout le monde appelle les sous permettez. Moi, il y a président Sassou, il y a Congo Brazzaville, Ayaki. Il n'est pas qui présente. Présente, Asa honorable député, et tout le monde a ministre et à fonction publique. Il y a République gabonaise, où il y a tout le monde, Gabon est dirigé par le président Ali Bongo. Tout le monde appelle Namboka Angola, procureur général de la République adjoint. Il y a Mboka Angola, même Papa Lelo, Papa Simoki Mokianga, le chef spirituel. Tant que ça interview, na journaliste il y a Angola, Lelo na Nkamba. Sur na synthèse tout ça le 19 octobre 2021. Na maloba papa, tant que tu n'as qui est pour nani, bah tu vas na Nkamba et belé kotonda et kotala 12 octobre, bah tu vas konza l'état et belé papa le bi pour na yé ACP bilaka et kokisami. Kotala 3 Congo. Congo Brazzaville, Congo RDC, Congo Angola, donc tribu royaume Congo, Nenge Mokalobi, RDC Zali, Moutou, Congo Brazzaville, Liboumo, Angola Makolo, pour Nayalobi, Zali récite. Donc Malobaya, Koko Nabango, grand-père Nabango, Papa Simoki Bango, et Papa Simoki Bango, et Kokisami. Mboka Misa Touana Yaoute Otambusa. Dans Angola, RDC, Congo Brazza, Mboka Misa Tambusa. Afrique, et Otambusa Pe Mokili Mobimba, le groupe a pu répondre à Milulu Oyaminene, 12 octobre 2021 pour Naye, Bilaka et Kokisami. Donc ça fait un hasard. Merci bref, beaucoup. Pour ça. Donc double anniversaire. Il y a disparition physique, il y a Papa Simoki Mbangu, puis à naissance, il y a Papa Simoki Mbangu qui a gagné 2021 oyo ezalaki événement moko en couleur malgré bato balobi que jusque là promesse mokonzi mboka pesaki bino bakimbangiste jusque là eloko esalema te mpona makambo te le 6 avril. Le 6 avril? Non, il avait annoncé ça le 6 avril 2021 oyo. Attends, il y a centenaire. Mais donc le président a instruit, quand il y a lobby, a intimé ordre dans les collaborateurs. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, Wana Maloba 6 avril 2021, du haut de la tribune, il y a temple et le temple M. Nkamba. Le lobby, Naza ko instruit bino, vous êtes présent. Vous êtes dans le longo, na na milulu ya centenaire. C'est-à-dire que si Mokonzi Mboka a déplacé ça, à Kendakaye mon côté, Premier ministre Fazala, président de l'Assemblée nationale, président de Sénat Fazala, même colonne, Premier ministre qui représenté l'un de ses collaborateurs, mon ministre Naï. Pour y avoir mon yakati. Mais abini, bozo yango, botia yango na ba livre na bino d'or, ya mikanda na bino, été 6 avril, na mikolekoya, et à la journée chômée, férié, payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il avait dit ça le 6 avril 2021, centenaire, l'église Kimangisi. Mais 12 octobre, au total, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois après, président de l'Assemblée nationale Mosso, Namalo Bané, Nakata Temple, Lobby, Oyo Mokonzi Mboka ala Kakabino, Alobaka, Eko Salema, Eko Kokisama. Pourquoi il y a zali moko ya ba collaborateur naïe. Tout total même na ndenge ya hiérarchie totale na ndenge ya préséance. Na ndenge ya mboka na biso après le chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale. Oui. Deuxième personnalité. Oui. Donc a rassuré Bakimbangis, a rassuré Mokili Mombaïté, Oyo Mokonzi Mboka Lobaka.
na tina na 6 avril, date ya 6 avril, oyo ezali bongo date marquant la naissance de l'église kimbangiste, les débuts du ministère de Papa Simo Kimbangu et Kosalema et Kokokisama. Donc, à quoi appliquer yango en sa qualité de président de l'Assemblée nationale. Bon, yo papa journaliste au président le Baki Kosalema. Ngaïté Batunde Babito Touna, yo chargé d'émission. Ces gens n'ont pas raison, ces gens ont tort. Ok. Peut-être que Bakansi qui Kosalema Mbalamoko, non. Et ça processus. Et ça processus, et ça ba norme oyo et sengilaka likambo yango elanda. Bon, si ma bako promulgué officiellement avant le 6 avril 2022. 2022, on va besoin de bandako. Mon salaire exact, bah tout va nikimi or. Les années, n'est-ce que 30 jours. Ce que salami bongote papa po abolo ba. Ce que salami bongote. Et ça le matin nini. L'État, biso l'église qui bangis précepte monsieur Liboso, donc collaborer kana pouvoir en place tout ça à l'État. Pourtant l'État le bindengwana. C'est tout le bagage iyo. On t'a tinda qui chef de l'État té. Et bah oui que Mboka Oyo c'est le pays de Papa Simo Kimbangu. Ce pays, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est le pays de Tata Kimbangu, de Papa Simon Kimbangu. Ce qu'on est baraté, pour ton information, Mongo Oyo to Joala Lipanda, Oyo ba pesaka ba honoraire, na député, na maître Kouké, asa avocat, si je français, pour défendre cause ya indépendance na Mboka na biso, et pas ba belge. Mbongwana et utana poche papa Diangenda Koutima. À l'époque, asalaka secrétaire particulier, il y a gouverneur Abaneko Kamba Mboka na biso RDC Pétillon. Voilà à l'époque. Et puis papa Diangenda était le fonctionnaire le mieux payé, il y a RDC Mobimba. Fonctionnaire le mieux payé à Kamati Mbongonae, à PCA qui n'a papa qui soloke le Yanaye Wayambo. Yana bango ya liboso. Papa qui se locale comme asalaka membre ya Abako, Alliance de Bakongo, akamati mbongwana ake na ngona Abako. Mais moi na poste aller que papa Diangena le fonctionnaire le mieux payé, pour ne pas dire que le plus riche à l'époque. Vraiment. Et il était riche qu'on les Kabango surtout parce que fonctionnaire le mieux payé à Kamati Mbongwana à Pesne yana moki yana qui se locale papa qui se locale pardon à Kena yango na Abako ba ko pesa na maître Koki. Yebisanga omoni biloko yefu mokili eye bakamu eye baka histoire ya mboka oyo yango wana to baka ce pays c'est le pays de Tata Kimbangu de Tata Simo Kimbangu mbongo oyo ba défendaka indépendance na maître Koke utaka na poche ya bana na ye papa Diangenda pesa papa qui soloke papa qui soloke pesa na bako pesa na maître Koke, n'est-ce pas son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, ndenge makino benga kae. Aibi ke mboka oyo zali mboka ya Tata Simo Kimbangu. Il faut na honorer grand-père nanga. Yango balobaka bango moko biso te. Bato na mokili babike l'église Kimbangis ezali patrimoine national. Kutu bake plus loin, babi national to sukaka na RDC. To bake ezali patrimoine international. Pambate papa Simo Kimbangu azali grand. Il est immense. Denis Kadima. Papa catholique bachaka ya bango moto abemba lumalu 2 mandats à sala président ya commission tant on a CNI commission nationale indépendante le commission électorale nationale indépendante CNI bongo ba catholique baleka ngoyi mulunda asala soki batu ya ba église soki ba kaka ngomba mosusu to ko zape sikoyo Nanga. Corneille Nanga. Balobaki muto a réveil. Muto église réveil. Bon on s'occupe ba Kimbangis babi tu sais pas na mboka. Tu sais pas congolais RDC. Bon biso tu sais pas na ambition politique té. Tu occupe ko za la peine ba poste politique té. Tu ko za la peine ba député té, tu ko za la peine ba ministre, tu ko za la peine ba député té. Tu ko za la peine ba ministre té, tu ko za la peine ba mandataire de l'état té, ba mandataire d'état. Oh, tu benga ba PDG. Pourquoi payer ça la paix biso ba Kimbangis? Bongo pour nani to tambisa be institution oyo ezokamba ba élection na mboka na biso. Mokonzi na boule papa Simo Kimbangu ni chef spirituel de l'église Kimbangis a présenté candidat à l'obéango solennellement à Onakamba. Oui, bah image ezali to ko illustrer bat. À l'obé solennellement était Denis Kadima azali candidat na biso ngai biso ba Kimbangis to tieye
azalape wana au nom de l'église Simbangiste. Oui. Où est le mal à bombi en côté? Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Dès toza koloba tango nyonso. Tango yo tozali ezali tango ya biso bana nzambe. Makambo nyonso bazali kotinda biso tosalela yango tina ezali. Epai touti toyebi. Mais pas toujours kende toyebi te. Biso bakimbangiste seni asengaki biso candidat topesaka papa Denis Kadima. Biso nyonso bakimbangiste toyokanaki topesaki kombo wana papa Kadima candidat biso kuna na seni. Pona nini mbala liboso tomona likambo boye basengi biso biso pe tosepelaki na yango. Yango topesaki kombo wana papa Kadima. Tozali sûr que mokili mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya seni candidat na biso papa Kadima topesaki kombo. Oh mukenza mba pesi biso yango wana tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Pe tata wana soko lobi likambo e sali makakaka. OK. Po biso bakimbangisi na foi na biso tebi ke nzambe ye wana. OK. To machaka ba mota ko lo bango publiquement. Oli biso ba congolais to la fier. Oh, mboka na mboka kutu basaka na nzambe na bango. Kwa biso bita RDC to na nzambe na biso. Mais azaka ka nzambe ya RDC mais ya mokili mobimba. Yende mokili. Azalaka azali pe akozala kaka. Qui est wana papa Simon Kimbangu ngani ayaka na 1887. 12 septembre, mbotama na ye na papa Simon Kimbangu kolo lingomba mokili lingomba. Aye koloba ye moko papa Simon Kimbangu na robota masusu na 1918. Ye wana papa diangenda kuntima. Pe papa diangenda ye wana kaka na bambule za eyaka. Ndenge babeta na biso masolo tango bambasi na bango mwasi papa Kisolo kele papa Dalungana papa diangenda bazaki na zemi. Papa Simon Kimbangu lobaki oyo akobota mwana mobali ngai moko nde na botami. Papa Kisolo kele boti mwana mwasi. Aboti mwana mwasi. Mama Marianne. Papa dange na boti mwana mwasi. Mama Christine. Papa di alungana aye kobota mwana mobali. Aza kokufa, aza kobotama. Ye wana botami te papa journaliste kana poser ba question te. Ye wana botami te. Batala ba répondre. Papa po motuna moko ezali. Awa bosali fête bo bengisi batu bolie bomeli bosepeli. Kasi mutu moko akomelaki biso lobi église Kimbangisi ezali na matanga. Ba matanga. Mais bino koto bozali ko sala fête. Okoki ko expliquer nanu batu ba meke un peu ko comprendre. Est-ce que église Kimbangisi ezali na ba matanga? Église Kimbangisi. Oui. Chef spirituel c'est papa Simon Kimbangu. Sa divinité papa Simon Kimbangu Kianga. OK. Siège international Kamba Nouvelle Jérusalem. Oui. Tozana biso na matanga te. Natanga ba kombo. Oui. Peut-être papa Dieudonné moko ya ba petit-fils ya papa Simon Kimbangu auta ekotika biso touti su ko apprendre que papa solo moko liso ba petit-fils ya papa Simon Kimbangu auta ekotika biso na ba communiquer ya ba presse musu bazali ko sala bazali ko benga bango ba chef spirituel adjoint ya église Kimbangiste. Alors mais qu'un peu expliquer biso est-ce que marambo ba olobe za bongo te za bongo te ba statut ya église Kimbangiste ezali clair et précis. Ouais. Organisation église ali boye. Na mutu. Les chefs spirituels suivi na ba conseiller direct. Ba conseiller direct ezali bandeko na ye oyo babotami na makila ya papa Simon Kimbangu. Na consanguinité wana ya papa Simon Kimbangu. Nyonso bazali ba conseiller direct. Oyebi na tango ya papa Diange na tango zotam salingomba. Bien que le bamaka boyete papa Kisolo kele papa Dialunga na bazara ba conseiller direct. Avec l'évolution, ben comment le chef spirituel premier adjoint, chef spirituel deuxième adjoint. Mais bazalaka va conseiller direct ya lekina bango. Mwana ntuka. Tel est le cas, tel a été le cas aussi
na avènement ya bokonzi ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Tango batata na bango misato batiki bango. Papa dia lungana moko ya suka ya bana papa Simon Kimbangu atikaki mokili. Na testament na ye tango tokozala te à quelques heures pour ba zoya akene na Kinshasa kufaki na nzela na kiemba avokoma na mbanza ngungu parce que tele marathon to yaka nkambo so tanto kimaka to pesa libonde lipo na kokanisa mukolo date yango isika yango oyo yatikaka nzoto na molimo papa dia lungana Kiangani Salomon na maloba na ye ndenge ba yote biso masolo balebi avant yatika biso mokolo yango le 16 août 2001 oui abenga bana misato bazalaka wana bazalaka na nkambo oui bana ye moi bana ya botina bonzoto papa Simon Kimbangu Kiangani papa Mbenza mwana ya kulutu na ye ndoi na ye oya tiki biso lelo yo otobengaka papa solo komo na ye Salomon mais tokataka na mukuse mokele kataka na mukuse solo bamiso bengaka ye grand boule bazaki bango misato ye papa Simon Kimbangu ye papa dia lungana Kiangani Salomon alobi na papa Simon Kimbangu Kiangani na papa solo bokende kobondela na mausolée bino mbele bokende kobondela ngana tikali ona papa Mbenza wana na pembeni na ye tozalaka na papa Nzinga auti kotika biso assistant médical na ye bana oza mingi na papa Simon Kayombo mokolana azalaka te ezalaka na makambo susu bayini babisa biso ke papa lobaka yende nga soki asalaka soki na libi même mokona kozala na mokili oyo te mokona kotika mokili azalaka pete papa Simon Kayombo aza sikoyo na dissidence ya 26 égal 1 na monkoto tokokoma kuna alobi na bango mibale alobi na papa Simon Kimbangu Kiangani na papa dia lungana na papa solo bino bokende kosambela na Kilongo na mausolée papa Mbenza totikane awa bango ta bakei kobondela batika na papa Mbenza wana bazozo ba disposition pour abima akende Kinshasa batali tension na ye 0 donc moto ya kokufa mais azoloba azotelema tension 0 mais azoloba ayebisi papa Mbenza ndenge na kotika bino tango na kozala te moto akotambusa lingomba ya na bino ya liboso wana papa Simon Kimbangu Kiangani baza na mausolée bazobonde na papa solo moto akotambusa lingomba ya na bino ya mobali ya liboso oyo akolanda ye na nsima représentant ya papa Diangenda papa donc Armand Babasolele ye na kozala chef spirituel premier adjoint na nsima na ye solo oyo atiki biso lelo yo ye na kozala chef spirituel deuxième adjoint bazongi na configuration ndenge oyo papa ezalaki na ntango papa Diangenda ye chef spirituel suivi na papa Kisolokele papa dia lungana ye pe papa dia lungana pesalaki ndenge wana ezala représentativité ya 3 familles famille ya papa Kisolokele papa dia lungana pe papa Diangenda apesi programme ndenge wana yaka kobeba siko ndenge nini komi tango bango bazongi basisi mabondeli na mausolée baye tango bazongi aye siko ye fa bima papa dia lungana na il faut abima aye na Kinshasa ya kozwa traitement po abi na kokufa awa te il faut na kufa na libanda ya mboka na libanda ya nkamba bo manga na Kinshasa ba prêter mituka babandi kokende papa solo papa Mbenza na kati ya motoka bakei bakoma na nzela na Kiemba akufi na maboko ya ndoi na ye papa solo tango akufi nzoto ekontinue lokola baki ya kokufa na nkamba te kasi akufi na nzela bake nango na Kinshasa bake mpe ndenge baannonsaka biso liwa le même jour bazwi badisposition ndenge nini matanga ekozala c'était comme ça ndenge esalemaka na kozonga maloba ebele te ntango kaka baannonce bapesaka maloba na président du secrétaire général ntango wana secrétaire général na bosene te Benansilu papa Benansilu secrétaire général de l'église, azalaka directeur de cabinet du temps papa Diangenda Kuntima, chef spirituel, mais na tango papa Fambanza comme secrétaire général. Azui maloba tango bino bozaki bilenge, il faut que beta bino beso pour comprendre. Normalement, toi na posa ko epa. Azui to laki biso nion somo kolango na centre de quai, wana biso bana corrigi to laki répétition, to mona kaka ba disposition zo ndenge mosusu. Zoka papa
ya lungana atiki biso po mituka eye donc ba bengani batu nyonso ba côté côté ya na Chenuda na entrée oyo ezalaka etala amphithéâtre. OK. Balongoli batu nyonso nzoka papa c'est déjà mowe moni mokonzi quand même bako kitsaye boyete na miso au vie et aussi de tout le monde Normalement. il faut qu'on pèse le coup munaye. Allez, tango ba koti c'est biso en tout cas ba dégager ki mutu nyonso asala wana te ezala nani ba dégager ki ba tout sauf bango moko bana na ye ezala na papa ki solokele papa de lungana papa de ngenda à l'époque papa sa kutu basala comme kolongo ba Charles basana mon koto et consort autant ba que papa na bango kofi ba benga na bango surtout toujours la kaka bazo kota na centre nzoka de papa de lungana sa tiki biso mais ba annoncer biso officiellement na nous kore koti de que papa yebe to comprendre te ba koti senga sima mutu aza ete nzoka sa tiki biso na bonzoto tango ba koti ti quelque temps après ba bengi bandimi nyonso allez ba pesi parole na papa Benansilu azwa maloba annoncer liwa ya papa Dialungana les derniers des chefs spirituels na génération na bango papa qui soloke le papa Dialungana avec papa Diangenda tango azwi maloba annoncer wana Benansilu tuzana mawaya ko bisabino sango ko bisabino ete boye papa Dialungana na ngonga oyo awuti ko tika biso tiki biso tozana kolela te toyebi ngombe ngezalaka biso soki moto akufi eza nde esengo azongi epai ya tata epai papa Simo Kimbangu ye nde tata molimo mosanzu tolela ye na banzembo na kolela te soki ndenge nini ye kaka Benansilu landanga oui assemblée générale te batu bakoti réunion te séance tenante après avoir ko annoncer liwa papa Dialungana kaka na tango wana lobi ko banda lelo bana na bango nyonso tu bazali ba chef spirituel ya église Kimbangisi et là ko banda lelo batata batiki biso bazali susu na bomoite oyo bana papa Simon bango abota tutiki kana bana na bango ko banda lelo bango nyonso tango bazolo ba 26 bango nyonso 26 y compris Polo oyo azala na ye mwana papa kisolokele te koko papa Simon Kimbango te permettez papa au bout sans fil d'idée ko banda lelo bango nyonso ba komi ba chef spirituel papa tala eloko wana alingaki nini pourquoi anticiper déjà donc déjà au préparer bandimi na likambo moko boye oyo koya po bandimi ba gobe yango bandima yango esalami ndenge wana eko koma tosali ba obsèque elekiti tokena nzoto na nkamba to kotika ye awa na nkamba papa Dialungana landa eloko oyo le roi est mort vive le roi moto oyo ayambaka roi soki roi aza susu na bomoi te moto ayambaka roi oyo akundaka roi ye wana motu akozala toujours ye akokitana na esika wana exactement nyonso na Kinshasa tanto combien on nkamba oyebina na yambaka ye nani papa pour yo tunanga ba question wana ezaka nani sa divinité papa Simon Kimbangu kyanga ye nde moto ayambaki awa na nkamba le roi est mort vive le roi donc aye ko yamba tata na ye ayambi roi permettez-moi le terme roi akei roi mosusu ayambi ye il accepte déjà que ye moto akokitana na trône mais biso babiloko yango tobana nyonso koyeba pete tozo comprendre eloko moko te sikoyo ekosala il faut bango bana bakota na liyangani na réunion po batuna baloba pe na bato ko banda lelo lokola batata na biso baza société moto akokitana moto akitani na ebonga ya tata papa Dialungana ezali moto oye tango bakoti na masolo okolo papa po yo salaka tozi masolo ndenge babetelaka biso na bango moko bango moko babetela biso masolo wana tango bakoti na masolo mpona koyeba bakoloba na bandimi nini parce que bambuta nyonso bandimi nyonso donc lingomba mobimba baza kozela nani akotambusa lingomba nani akoloba na biso likambo yango siko nani akotambusa lingomba pamba te papa Dialungana aza lisusu te ngana kotambusa lingomba landa na bokebi papa nazolando très bien papa na leki na ngaza na nsima kuna ye papa Fabio Fabrigaz ye basa na nsima vraiment et puis papa po bokoseka te chargé de mission moko ya elenge ya cool vraiment
apesa bino toujours elengi masolo ya kitoko. Oui. Nani oyo akokitana bakoti na masolo. Ndenge bametelaka biso masolo. Une histoire vraie ya lokuta te. Banana koloba ngo mutu akontredire nga te place oyo akosi non. Jo maki kanda chako panzi likolo to koma. Te panzi likolo te, aza léger, il ne pèse pas. Vraiment. Tango sikoyo ekomi na ngonga wana. Bon. Balebi papa Mbenza ya koloba te. Lokola posi papa Mbenza lobi koloba nini? Mwana na ya na ye bautami tata moko, mama moko. Papa solo yo loba. Parce que bayebi ke tango bakendaki na kilongo na mozole kobondela papa Simon Kiangani sa divinité na papa Salomon obtemi papa solo papa Mbenza tango atiraki wana babisaki makambo papa Mbenza betaki li solo na papa Simon na papa solo papa lobi na ngai boye mais papa Mbenza betaki masolo na papa solo pe bayebi yango bon ole papa Mbenza loba bakoma non azui paria ya na ya tata mo mama mo papa solo yo loba ezalaki ndenge nini papa solo binga na yebi loko moko te papa lobaki na ngai eloko mon côté omoni place makambi banda papa solo akimi yango neti biso na koriki biso na koriki o mata okita tobeka ke soki papa dia lunga na kufi atiki mokili oyo moto kokitane na bokonzi moto mosusu te Armand wa basolele pona biso ezalaki ndenge wana pona biso ezalaki ndenge et d'ailleurs Armand ça c'est déjà ba tricot ba t-shirt salamaki bakomani chef spirituel de l'église Simangi. Batina photo na ye, bataki yango na ndenge ya kobombama. Bosoki monenge c'est la radio finale ya Coupe du monde. Bomona kuna ba français par exemple. Au sali déjà mais bombi bozelana. Bozelaka tanga bozu coupe France mi champion du monde. Malamako wa ba t-shirt bimi ale. Champion du monde. Vraiment. Ndenge bi yango zelaki bana ko zelaka, esele mek bande ko zelaka ba proclamer yango fait ba loba yango ba déclarer yango solennellement. Mokili monaki Armand nzoka ezalaki ndenge wana te yango na tango wana Armand tango papa solo alobi ke papa ibisenge loko te suka kino ndeni lisolo ngo Martorel pe mona suka papa dia ngenda ona eloko la zalaki mwana ntuka yende fazwa bokonzi wana o mezaki likambo bo saka na makambo yo vraiment ezalaka grave ona zolo baba yebi yango botuna bango après zolo ba yoka singa saka mtaliboma ndio mole basalanga banzembo tokokoma sika banzembo wana tokokoma ko papa Joseph diangenda kisolokele wa mbonganga yipe kwa saki ndoi ya papa diangenda bale kulinga ye mingi il était même au chevet de la mort ya papa diangenda kufa na maboko na ye boy papa Joseph pona ye lokola saki ndoi yepe chef spirituel ye fa sala pe chef spirituel o bonenge zalaki tant papa solo kimelo kwango c'est bon le papa solo boy koloba papa Mbenza osaki na papa loba po papa solo aboyi koloba ndenge yo beteki biso masolo zolanda ali papa Mbenza sikoyo abandi koloba tango papa Simon kendenge na mozolo na voilà une histoire vraie bango bon betela biso masolo papa Firmin aloba na biso tanga zanu vivant na Gombe na ndako tata na bon papa kisolokele après na biso mais papa Mbenza il a créé une histoire biso te baki ngote ayo koloba na biso ke tant te bi aso parole loba ayo koloba ki non papa tango tike po tuna kai papa po biso ba to bene ko kene ko tuna ezala ki ndenge ni bo bende ndenge pona nini ezala ki ndenge nini to se retrouver ndenge nini enfin si soyo mais non yé papa Mbenza ayo créer biso histoire auto yebité wana papa solo papa Firmin alobi père bakufa akam alobi moto akokita na ye yana so liboso papa Simon Kiangani suivi de Armand chef spirituel premier adjoint et à la fin solo chef spirituel des hommes non on a dit non et nous autres tokende na ba balnge bango nyonso bango wana après virus wana eutaki déjà banda bakizao bakotaki bekote papa Zako albaka na biso solennellement na matete na centre de na Brazzaville bomba mabe discours wana pesaka discours moko magistral na sopa na général vraiment na ndenga mabete aza papa na biso ezaki pona ko éclairer lanterne
yango ntango alobi yapesaka limi abi tokɔtaka beko te koswana kobendana bandeko mosusu babi pas question Papa Simon, chef spirituel, oui, ton dimi. Mais bapele qui mi balé bazala ba jouer pas question. Et bongo biso. Et bongo biso. Ba martorel bazo la arma mi se vimbi. Po bango fe bazala ka bokondi. Papa José yebe, le roi Zandoi ezala ye. Bon, ici quoi ba kulutu. Dieudonné, ba Charles et ba Solon, ba monsieur ba bango bazala ba chef spirituel. Bongo biso. Pas question. Yango le komaki débat. Ba ko le bagage non biso tout ça là-bas adjoint chef spirituel Moko suivi de 25 chefs spirituels adjoints y compris Polo. Na kata masolo. Na kata masolo bango surtout baza là-bas adjoint. Yango moni perso yo imbronglio désordre oyo kotaka yango wana. Et ko banda tango wana moto na moto na esika vandaka na mboka ya vandaka po bango balingi via poto. Koma iko konza. Esika oza na Belgique. Aux en France, aux en Canada, aux en Angola, ainsi de suite, au Congo Brazzaville. Moto na moto, abi esika yazali, ngaine na zo réunir en maître absolu. Moto mosu suté. Oh, l'organisation de l'église, n'engezalaka, président du collège, oh bonabo bien, pasteur paroissial, soit pasteur national. Pas question. Ngaine na zo konza, tintane salami mbongo salami ya collègue. Na kena ngo, okena ngo olingi. O sala désordre. Une année après, chef spirituel, sa divinité, Papa Simon, il a constaté que non, des ordres où il est comme vraiment chaotique. Alors on a convoqué l'Assemblée générale pour te remettre de l'ordre dans Lingomba. 2002, donc de 2001-2002, une année après, il a convoqué l'Assemblée générale, où il a mis 62 résolutions. Il a que chef spirituel, na statut, désormais chef spirituel, suivi des conseillers directs. Tant que l'Assemblée générale est la décision de la résolution, tout s'opposer, tout biso Ijiki. Nini motiva ki bino bo s'opposer la décision? Ah, pas matin na moko ya ba décision to ba résolution, balobaki Ijiki dans sa configuration actuelle est dissoute. Donc Ijiki est koufi, elongwe. Donc exacté. Biso en nos qualités ba responsable ya Ijiki na tangwana pour nga salaki secrétaire provincial ya union de jeunesse Kimbangisi kutu nga na mitakate. OK. Nga mutachaka ngai Alphonse ki solokele ntaba mfumo. OK. Alibi wana kiala wasalaka bourgmestre. Adjoint ya commune ya Kimba nteke soki na bosanité maître Yung. Papa kiala abi Kimbangisi mission na fanfa kimdazo tambusa Ijiki. Mais le coup la zalaka mutumo bande ko s'opposer na ba idée bana ya papa na tango to benga mo bana ya papa tango ba komi ba papa pour ande ko ba tata na ba kufi oui bana ya papa ki soloke papa diangenda parce que photo ba likambo penza bana ya papa dialungana bazalaki penza effacer okomona bona makamba lingomba penza ba mikoti saka ndenge bana ya papa ki soloke papa diangenda bazalaki banda okota te ba ngodi ko zole devant na makambo ni sotu me bana ya papa dialungana effacer. Au moins, ils vont faire des choses na bango liboso. Azotambosa lingomba, bango bazolande na limemi anyonso. Mais na Kinshasa c'était pas comme ça. Quelle a bandé ko s'opposer. Na ba makambo na bango mingi bazale ko sala. Yangona Alphonse qui soloke le Ntaba Fumu, abi non. To changer configuration ya Ijiki désormais. Qui a la bolongola ipa. Mabandi, le roi président national. Oui. Longola qui a la as président national était nommé Henri Nkanga Kosar papa Henri. Oui. Tant otaki Chikapa azaki sous la fonction na Ijikité. Oui. Abi bozongi saye azonga président provincial ya Ijiki. Apollo kola za bouillant. Secrétaire na Koreki chroniqueur, il y a une émission na RT Radio Télé qui toi dit. OK. Donc là, il a l'art de parler, il sait parler, il a le verbe, il a le sens de communiquer auprès des gens, il a transmettre le message à pour comme secrétaire provincial. Na ezalaki ndengi wana. OK. Na bandi alongoli kala ati Henri. Kiala ngamu tunakenda na lettre ko kenti la kala nana ko kenti bazobanga kiala akotomboka la kwaza mettre ceinture noire na karaté. Vraiment. Bakitiki le mukanda akobeta. Akobeta.
ngai pe ngabi ngai dans un mona mongala tant Ah oui, hein. mais ngabi moi je me porte garant bo pesa ngala document na kitike là ba si ba pesa ka adresse na ye avant na venir boyer au kiti bo tayi bo teli boy otunika ka oké otikeli na calculer mon kolango bazaka na visite basala biloko ya ijiki mpona olukaka bambongo tozana bikateli tozana activité moko ya ijiki senge bambongo fale bazala na kombini ya njili bien kimbantseki Oui. na calculer na moment na eza soirée bakozala kuna nga na kei na bike aza na ndako te Okay, tika. Okay, tika. Nake kotika. Nabi nga papa apo nake kotikele mukala so ebolobi kaka papa apo ana document ya monsala. Okay. On ekotikela ye awa. Na tikeli ye pele kwa zalaki pete nga na kena ngai. Tango ye na sima azwi mukanda na naki nango apo kolonga kela longwa ya ngwana tochaki Henri. Donc nake kotikela ye décision ya destitution na ye. Okay. Nga tala tosala ba kambu. Ya mona tango tazobeta makambo 26. Oh histoire. L'histoire ya makambo c'est nous. Okay. Quand ok na tikeli ye sili kala nde mbala moko yale. Idéologie sikoyo ko vanda tango wana poto vandisa idéologie ya oyo bakotisaka biso na bana ya papa. Banani nde bakotisaka bino idéologie wana. Bana ya papa kisoloke na bana bana ngena. Tango wana muto azo aller devant koyena ba rencontre ba jeune avant ba résolution bima mingi ezali kozala Alphonse. Okay. Alphonse kisoloke lintsaba mfumu yem taso ya tango susu pe José. Au moins tango susu pe José mais mingi Alphonse. Yo tsaka no papa te hein. Te bango baza papa te. Vraiment, tu continues, tu évolues. Vraiment. Moto baza ko torpiller fonctionnement normal de l'église. Ouais. Baza ko tchola lingomba. Baza ko tia église na bazo balingi yana bango. Tala. Et c'est na makambo, il faut tout le baron no pe lelo. Na vanda na hôpital ya clinique Kimbangu. Oyo José Azam responsable. Na vanda na salle d'attente totale à la télévision. Oui. José Azana na cabinet ya oya mbarabat. Tango abimi amoni na télévision image ya rateli kinaso bango na kombo ya tata pe ya mona pe ya tata Molimo Sanzu. Amoni image papa si ya rateli ki papa si mwanzo loba. José abi nani atebi image oyo? Nani ateye? Biso na toyoka na kate botie pona nini? Atomboki cousine na bango mwana ya papa Ndombe Pembele akufa. Okay. Mama Eli akufa abi soki kaka botiki yango na zolo la bino na musala kaka sikoyo. Na fille mona bosani komo na ye aza leki même nièce ya leki nanga fioti. Kwazaka na fliki ya lemba lelo akoma na fliki direction. Abibi azo tom na bosani kombo na ye atomo ki lokola lia bango pona image ya papa Simon mo kianga nezo lekana na télévision. José atomboka ya na tela tenso toza eloko moko na ya na biso ngana sekaka. Abi ezala mbala suka na mona image oyo botia longi ya vie na biso oyo awa elekaka na télévision. Place nga mosala ngezali mukosi boko tia yango boko sentir ngai. Le bango na kombo ya tata pe ya mona peli mosanzu. Donc ozomona nazongi na makambo ya ba résolution ndenge oyo esalemaka tango uti kotika lettre zongi. Non, wana ezaka ba histoire te ndenge tolongolaka mabandi po tolongolaka kiala po idéologie vanda parce que bana préparer biso bana pressentir que likambo moko ekosala na lingomba. Oui. Il faut la jeunesse ezala sima na bango pour soutenir bango. Lokola tozalaka na ba document administratif officiel reconnu par le ministère de la jeunesse, donc on avait quand même un mot à dire. Okay. Tout au na makanis na biso to mena ko to mena kantake non na ba papa wana oyo bana papa kisoloke bana papa de lungana soki to s'opposer na likambo l'état akoyoka na biso parce que bango basa document moko te basa officialité. OK. Pourtant to kenaki mokoto to kenaki na volonté na biso mo na lo bango chaque fois to babenga na biso te. Ezaka nini motivaka bino? Bufandi pena botiki bon ngana ebi centre d'accueil ezaki pona biso so bakimbangiste eloko ni motivaki bino bolongwa na centre d'accueil bokende monko to bobangaka ezaka nini bokenda ko kanga ba stratégie ezaka penza nini nako bandaka koloba makambo oyo. Oui. Pour la répétition est la mère de la science. Oui. Moni bino boza bilenge. Oui. Tama makambo de salema tant si boba ki ngote. Oui. Il faut lokola
technologie évolue makasi, il faut ba histoire éthique à la cas bambula na bambula de génération en génération. Tant ou ba résolution assemblée générale ekoti awa biso to organizaka ba journée de réflexion biso ijiki na Kinshasa pour na ko préparer déjà la jeunesse. Na ba makambo de salama lingomba na nkamba. Tous à la déjà prêt, tous à la prudent, tous gobé en côté. Tant on va décider au bima, il faut s'opposer dans notre la journée de réflexion, la journée de réflexion. Na moto ezala ki, bato va conserver ki yango. Oui. Papa 6 malundama. Azana 26 na poto. Papa mabandi na ngai. Biso misatu. To vandi to kosala ndenge lokola bango ba côté assemblée générale, tout ça la journée de réflexion. 3 jours. Ba animateur toponi ba papa Henri, ba papa Ufutubuna Mugabe, ba mama Maleka, donc topona vraiment bateau pe ba ko sala lavage à cerveau, il y a ba jeune. Siko tango tobandi ko s'organiser le kwana, allez. Papa Sakwame Swazalaka de la ville. Ayaka nankamba ko participer to ko assister na réunion ya assemblée na assise wana ya assemblée générale. Atikaka papa moko boye azanfa na lutende comme intérimaire na ye en qualité ya représentant provincial AI. Asala intérim na ville ya Kinshasa. Si vous bazumo na biso et koreki to sala auto organiser beko na centre d'accueil. Mais bazumo na kaka biso na ijiki pardon, notre la jeunesse Kimbangis. Et puis na biso koreki bazumo na koreki ijiki. On dirait que tu as tendance à boya bambuta. Drapeau koleka, drapeau kaka mongo. On kemba au drapeau zo le kawana umbokankamba po on kemba zo mana papa. Simon qui manque un chef spirituel. Mais moi na wako za libosona ata umbokankamba asala kimi umbokankamba la. Biso koreki to kovana to telemati. Ba sambi sabiso na lingomba mobimba tangwana papa Loso secrétaire général. Ya salaka absent mokolongo mais papa Mbuyikana akufa uto kufa kalate papa Mbuyikana ba sambi sabiso koreki to ton toza koso na kati ya chapelle ya Chenuda. Là so ba préparer la communion ana. Ba sambi sabiso to kano toza koso poser na bambuta. Bambuta ba comprendre une chorale oyo eza susu toza na contrôle dangote. Oui. Donc to komaki ba têtu pour na biso bambuta ne so wana papa Wanzungasa, papa Samba, des sorciers. Bandoki. Ba koti biso na bana ya papa na tango wana bana papa kisolo kile bana pa dangenda. Communion o il est marqué centre d'accueil. So ba sali communion boli yango te. Communion na bazo travailler yango, bazo bebisa yango, c'est de la sorcellerie. Donc so boli yango au côté na idéologie na bango. OK. Au côté donc nyoso ba koloba. Yo ko ndima yango. Bambuta ta ba constater bano to na contrôle na bango te. To bengisa be komo boto na centre d'accueil. Ba kanga biso porte. Moto kota ezate. Allez décision et ko bimana représentant provincial AI. La intérim à papa Sakwame so Matambuta Raphaël était activité mon côté que ça m'a centre d'accueil à partir de 18h. Aux répétitions, au béconi, donc 18h, toutes les activités dans le centre d'accueil sont suspendues. Donc il faut ce que va courir besoin répéter dans le centre d'accueil, il faut bobima au plus tard 18h. 18h va quand porte activité mais au salle le matin. Je dis biso courir to na répétition 17h. 17h30 des fois. Tito que n'a pas 20h. 20h, oui. Tu dis, biso bito choral moko chéri, il va pas diangenda. Tu seras na orgueil on a papa diangenda li ko mingi. Ibeni ngoma mbake biso to ba enfant chéri ya papa diangenda. Tu dis bon lokola ba kangeli biso centre d'accueil, to kende siko ko répéter na biso na Monkoto. Oza na histoire. To kende na Monkoto kuna to zala libre. Tout ça, la répétition 16h, 16h30, 17h, jusqu'au-delà. Donc, quand on se porte, on appelle ça résidence privée à papa, Diangé, la première chef spirituel, qu'on a moins à ou à Vandiguna ou à Basolé les Armand. Voilà. Vraiment. On dirait, oui. Si vous avez une résolution bimaka, bateau yo tokenda ko tant tu vana ki na réunion. Oui. Ah na tiki livre dommage, il faut un peu ce livre. Oui. Na kamba kuna pesa vanda na. Nambanza. Oui. Ngaba na kamba na bana mitino. OK. Wa mokonzi na 3e étage. Vraiment. Chargé de mission. So ba ministre ba vanda ngapa na zana suite na vanda quelque part. Normalement. Talara chargé de mission. Dans les coma. Oui. Mais que dans le coma kitoko. Oui. Tant on siko ba résolution et bimi
Papa Luntadi Landalaza, faut permettre, Ok. paix à son âme. Président du collège exécutif de l'église qui m'a dans la RDC. Ok. A participé à la réunion, mais tant que vous avez signé document, yo en forte qualité à présent du collège église dans la RDC, zoa ba résolution kende ko vulgariser yango na RDC. Yo mutokole kisa yango eleka na Kinshasa, Kinshasa le panzana RDC mobimba. Tango ya zui mission bapesaki na Lingomba awa na Nkamba ole aya nango azela bakotanga yango dimanche na centre d'accueil ya ye nango ekopesa Alphonse abi balongoli bino na Lingomba boza sous ba chef spirituel adjointé bo s'opposer soki loko eleki bino pe histoire na bino l'église esili to vanda kaka boye to wana ko to biteki ba résolution etanga mi na Nkamba o monta wana téléphone eza na vitesse donc eza oui ezaki ndenge eza boye te rapidité connexion internet ezalaki te na ntango wana na batelefone na biso kaka batelefone tozobenga na bengana babenga biso na réunion na 6 heures batelefone moto abenga biso Simon Kiwa aza kuna na monkoto boya bapapa oyo ya biso awa papa Alphonse abengi biso na réunion moko ya makasi na caisse d'épargne de crédit et de production Kimbangis s'explique na siège nango na Kitambo tokuta to na réunion ya makasi kuna na bapapa surtout bakozana na biso tokenda mais dans la tête bona na radio babi communiquer yo le na radio to fona ba radio boye balobi ke église Kimbangis changement ba chef spirituel adjoint si c'est mona ekoyi et comme chef spirituel na ba conseiller direct oyo baza ba ndeko ba conseiller direct batangi pe biso ijiki dans sa forme actuelle est dissoute et bien bon toke na guerre sikoyo sikoyo papa wana ya monkoto oyo na 26 lelo babi il faut to utiliser kaka ijiki oyo bango ba soutenir biso ba pesa biso maboko toke sikoyo réunion tokomi na réunion wana tango tovandi mais sikoyo to réunion anini ozela kaka ozela ba documents na se baza ko imprimer yango na se na ba bureautique ezaki wana tango nzoka nde ba résolution tango ye o ba résolution yango yo balongo biso na Lingomba to aussi ba chef spirituel adjoint te nani akotanga babi premier vice-président adjoint ya union de la jeunesse Kimbangis Paul Mayukwa parce que zoaki papa Henri président provincial Paul Mayukwa premier vice-président Désiré Mbaki azana poto sigoyo deuxième vice-président secrétaire Apo Salimba Paul Mayukwa mutu akotanga yango okitoka ndenge wana dana sinyango totala boye son éminence Simon Kimbangu Kianga. Allez, si il faut tout ça la stratégie, tu sais le terme intitulé contestation des résolutions. Contestation des résolutions issues de l'Assemblée générale extraordinaire Kamba Boyenaboy octobre 2002 c'est la minimum. Tout militaire le temps militaire ba on va se ba idée tout ça la boy tout comment boy tout cela ka 22 personnes. OK. Alphonse qui solo kele Ntsaba Mfumu Christophe Kisolokele, Christophe Tusimbana Kisolokele, Martorel, Jacob, Benansilou, Benansilou, on a balutadi la bazati. L'utadi a effacé à Bombami. Maître Mungu Bazo Kena au sein de la santé à Bombami. Yokuta Yakasima. Biso Bapa Bandi et consort, Paul Mayukwa, Désiré Mbaki, Sis Malundama, Ufutubuna Mugabe, Afora Masongwantaku, Nkunga Ayembe Mokambi. Donc bref, tout ça là 22. 22 tout ça là 22 personnes. Na bango ba papa wana. Sikoyo tango to silisi, bon. Banani ba le kana télévision po ba roloba. Bango ba poni. Tout ça on a apo yom to kende. Afora il faut zala na Désiré Mbaki. Nous avons fait l'émission Adelin Mboma. On a fait l'émission, mais au Koyamba Apo. Pour nous, Apo, il y a un secrétaire à Vagène. Parce qu'on a IGK Saliwana. Il faut qu'il y ait un bon, Désiré Mbaki, vice-président, deuxième vice-président, il faut ça là, pour le compte de l'IGK. À Fora secrétaire, il y a Koreki. Tangwana. Moi, je vais regarder. Adelin Mboma, il y a des présentateurs émission. Mais avant Binobo Leka, Mouya, DG Mouya, le recteur, professeur. L'université Simon Kimbangu. L'université Simon Kimbangu, na Bongolo wana, na Kananga Leloyo, comme na Bongolo. Yende a causé la présentateur, donc journaliste a représenté journal télévisé. Un seul point de journal télévisé, les résolutions issues de l'Assemblée générale.
c'est moi commentaire, c'est moi chapeau, Oui. après chapeau, allez, autant que la résolution, ni surtout. Allez, moi, il y a un commentaire, on a une instruction de PSAK. Ce qu'on s'il ici, on a annoncé. Juste après le journal télévisé parler, pour le canal télévision et radio. Oui. Tant qu'on a des kimbangiste nyonso, ce sont d'accord RTK radio télé Kintwa. Kintwa, oui. Tant que yo kolobo ici obi, juste après moi, vous allez suivre l'émission, une nouvelle émission intitulée Spécial Jeunesse, qui sera animée par Adèle Mboma, qui va recevoir Apo Salimba, Désiré Mbaki et Afoura. Ils vont parler autour de ces résolutions. Ne quittez pas vos postes téléviseurs, ne quittez pas vos postes récepteurs, suivez cette émission. Mounenge Zalaki, quand vous suivez le journal télévisé parler, Sili, Adèle Mboma Yambi Biswali. Je vais vous finir la résolution. On doit attaquer la résolution. On dit massacrer yango. Donc, tu bandis yango, donc tu lobby, tu contester yango, tu contester yango sur toutes les formes. Tu lobby que ezali et ça mis la volonté à sa divinité té. Ok. Ezali ne bambuta. Wanzungas. On devient mon papa Wanzungas. Wanzungas. Samba et consort, on dit forcer papa pour assigner. Et sa volonté à chef spiritualité. C'était comme ça. À l'état où Sili, tu dis bon, l'émission tant tout, c'est l'émission, tu vois qu'on bon, bino baninga, bokende, vos élections qui tambo. C'est cette émission, tu y a un taxi express, un taxi va transférer ça facile, va monter. Oui. Tu y a un aller, taxi aux élections qui tambo, tu y taxi, tu y es, tu kangana baninga, tu qu'est-ce que dans mon côté. Papa mon côté, après réunion, bon bah zongaki, bah aux élections bande de télévision. Quand tu communiques dans mon côté. Bête comme des rois, des héros. Bien en tout cas, mission accomplie. Bolongi, moi, je ma résolution. Exacté. Oh, bolobi, surtout que tout ça, on a Kinshasa, nous constituons la quasi-totalité à Bakoko, Papa Simon Gibango, ma résolution et Koleka. Et puis, tu as invité ma jeune, pour un certain lundi. Oui. Mardi, tu rencontres Awa Namonkoto. Plein. C'est diabolique, c'est satanique. Moto a l'andana centre T, biso awa na mon côté. Si vous avez comme que dimanche, il ne faut pas attendre la résolution. Dans l'entretemps, biso, texte salamaki, lettre salamaki, a contesté la résolution. Oui. Biso le cola, bino le cola, pour ça, en tête, il y a une nom de la jeunesse qui bangiste. Moutako signé on a ni ma bandi maïmona c'est azo ba risque d'être. OK. A signé, il est président national, il y a une de la jeunesse qui bangiste et qui en sigle. Bande ba kabolango nga apo. Na sis malundama. Ya on a bête on a demandé ce sont des missions sataniques hein. Oui. Mais maintenant si ça biso to kabolango na papa 6. To tamboli présidence. Primature. Ba ministère to tamboli na ba nous sommes place va couper celle qui est réservée. Les tensions à Bosset toi dire ça qu'on a ministre de tutelle ou abandonné ko gérer ba église na tangwana sur la Bosset c'est le ministère il y a intérieur ce bien juste tant on qui intérieur na yebité. Tambol. Tito commune à circo comme commissariat général. Oui quand même n'a pas parlé du peuple là. Ton moni général major Kalonji à l'époque major hein? Pour le comme colonel Foul. Oui. Major Kalonji à l'époque. Oui. Il y a négocié à solo là na batu ya la police ndenge nini bakoya ko sécuriser église centre d'accueil dimanche pour les kanisa lingombe zelaki biso ba jeune to ko tia mobulu siko il faut que ça ba disposition pour tia mobulu te alors tant to monika Kalonji kuna ninga ganga major Kalonji révérend Kalonji le za comme deuxième suppléant respect na yé. Allez, ton monier, tant tu sais qu'à balette, tu as accusé des réceptions, on a papa 6. Quoi? Quand tu as vu sur le la cachoire, après cachoire, malmo prison. Na beta masona dit le colonel Kalou. Vraiment. Donc bisonde ton otika balette, wana kotika. Donc bref, on a dengue ezalaki. Mais pour nous aussi ça. Oui. Et comme dimanche, na ko banga loko to mona major Kalou ezalaki wana, ba biso que ba jeep et ceux qui 3 jeep il y a un centre
on a chez nous, dans Libanda, avec des policiers armés jusqu'aux dents pour nous sécuriser. Bandimi, pour les gens qui ont boulouté, biso, tu as mon koto. Tu as un biso, tu as un biso, tu as mon koto. Dimanche, on te ressemble la thé. Voilà, tu as bimelaka. Pour te dire que oui. Pas bien, tu as biso, tu as biso, tu as mon koto, tu as un centre de qualité, tu as une résolution. Et comme mon collègue a un centre de qualité, papa l'a dit là, c'est vous la personne choisie. C'est vous qui êtes le président du collège. Les cas otanga. Malin qu'il était, père son nom mais papa, il y a un Romario, Romario, grand joueur de football brésilien. Ah oui, mais non, par exemple, le sango, le prêtre. Mais la cassette audio, qu'on a fait la diffusion de ces résolutions, et sur place avec nous, ce qui a été lu en Kamba. Et nous l'avons enregistré, nous avons l'élément sonore avec nous. C'est mieux qu'on puisse seulement le balancer, c'est-à-dire l'élément sonore en question. Il y a stratégiquement, malignement, pour yebaki ke yemutu ayaki na banini wana et pas ya Alphonse Potoboya yango. Comment yoye nango otangi lisusu, c'est que ça dit pour. Voilà ndenge il est kilaki ndenge tangamaki, bon on dit la kima yango et ayaki ko sangana biso 3 ou 4 mois après, mettre mon père on a biso mettre mon on a ba ya après. Oh baninga mususu le comme professeur na université kuna Kambonako. Ba Jacques bazo banga bi to benga boya na réunion pour ba résolution. Il y a ba résolution wabi l'ennemi est fantôme. On ne le comprend pas, on ne le connaît pas, biso to participer na réunion. Ya on na raso ba ba télémi la makambo ya 26 ba le benabi webi soir yoté. Bozala té Kambona ko lobana so abi mon cher bino batu o memaka batali bulu lelo oyo okomi ko boya batu bazonga et tu payeras cher le bana ngane ngwana ngana ofuta cher te po ezala kana mission ezaki esengo mingi koyamba yo papa Apo Salimba na émission na biso. Je crois bien olobi penza makambo ya motu ya makasi pe makambo ya minene makambo bato bayoka kango tellement bayoka kango mais ça très important de uti koloba il faut kaka tolobaka yango po éthique la ndeti nga penza na apprendre ebele pai na yo émission na biso e komi kokende na suka papa Apo ça la biso synthèse ya maito soli lelo 70 ans ya papa Simon Kimbangu kiangani na ndenge opesi biso précision makambo ya matanga ke lingombe ezali na matanga te na bato yo bazali kofinga yo bazali koloba ete okufa lelo lobi mosika okoyebisa bango nini babwakaka libanga kaka na mbuma na nzete to na fruit eza ya kotela donc nga nazala nanga surpris te bayebi bien ke nga naza lokola boîte noire ya avion likambo 26 okosa te na église na biso Kimbangisi te mobimba sur le bi soki ngana lobaka makamba 26 te soki pe na zongaka te mbele bolonga boyeba makamba 26 ndenge ezalaka te bolonga bobanda kotatone ezalaka ndenge nini. Oui. Je ne me vante pas les orgueillés papa Simon qui manque un temps ba yambinga na sola na pendant plus de 2 heures du temps biso mbalé à huis clos sans témoin. Alors baba tunyo surtout bobima atiraka na yi na bureau ya papa oyo ndako papa za kwa fanda ka to benga ngombe blanche biso mi te tangwana to sola na résidence officielle na petit salon bato bazate biso mbalé abi betlanga no raconter makambo 20 nzambe na musuna bina betele ezalaka na bando quand ils expliquer boy on expliquer profondément longuement tant esili abi merci to so so mokolo mosusu alibana makambo belé donc le bango lelo alibana ngai bana lelo soki kolia sika mosusu te soki kolia na richesse de poulet vraiment ça makambo secret mais fona bimisa oui soki kolia na restaurant moko te olia na ndako na soki kolia poisson na ndako mwasi na ngai mama Sidoni kolia na makambo na yo nyonso tu epai na ndako na nga epai ya mama Sidoni kolia esika mosusu te jour mosusu kutu kana ezalaka bozolia quelques jours bozomona nalia nakomolia na restaurant moko na kan na wenzi moko na kan kipa kwa premier jour deuxième jour ngana José Ngoy petit na José Ngoy quand peut-être papa se pesa tumbote na pokwa na ina pese mbote yozolia wapi poni boko le pana ngai tala azongi shoso papa Nzambia ne papa limbisa ngai ebisa na mbala suka mutana za nani donc aloba nanga
nga mutu na lingaka na okende na 26 ezogeti na lobaka ozalaka lokola Moïse azalaka na ndako ya Pharaon ayebaki sekret Pharaon nyonso Pharaon akokaka ete yo pe mpona tunaka papa olimbisanga mpo nga mpe na bande kotiola yo abi oyebaka makambo te tovandaka na eboye nga na fokomi ya vandi namonaka moto atelemi ati apemi ati apansi okoloba na nga koko na biso ntango bandaki mosala kokabani mpe yaki nalongaka yango ezali bokabani moko ya moke bapunisaka ye ezalaki moke batata na biso misato na mutu papa diangenda ntango bandi mosala ye mpe babundisaka ye me alongaka likambo yango me ngai landanga bien pardon papa vous allez s'il te plaît ngai na bandi kotala ntango nga na kozwa yoka maloba ntango na kozwa lingomba na kotambusa lingomba okabani koya makasi bandeko nanga bakokende na bandimi ebele likambo ezala kosala nga mpasi na bande kobanga ndenge koya alors soki oyebaki na kotinda oyo mission ndenge ondima te mpo ezalaki mission moko ya mpasi nazwaki yo na biale kende vanda na bango oyekola bango yango moni ntango okendaka kuna oyeba makambo na bango nyonso abi ntango okendaka bandeko nanga nyonso balingaki yo okomi kovoyage na bango mpona voyage na papa dedonné 2 fois même Brazzaville, à Bensenga, aller-retour, aller-retour. Na voyage na papa Armand. Donc, na été Brazza, ko expérimenter ben instrument j'ai été là nga ya bango ya 26. Na vanda na ndako ya Paul, à Benga na Pointe Noire. 5 mois na ndako na ye, na vanda na Pointe Noire, océan, au vanda aux mon océan pendant 5 mois. Balinganga mingi, je ne manquais rien. OK. Donc Brazza qui a posé un problème surtout. Oh, na un problème au ba na oni faut pas pesa ngambon. Alaza na kade si frappe sanga donc bana ko ngilanga motima te balinganga makasi abi na elembo na tsaka yo yango na ndaki bango balinga yo ndenge wana nzoko zaki na mission wana so bananga oyeba makambo na bango nyonso tangu sikoyo silisi mission na yo na libele yaka loba tangu ye lobi makambo surtout abu pia mutakocha tembe azate ezala na mokili ezala na lingomba batu so monaki ngai mabe wana zo bananga ne bomonenga mabe na bengene bandeko nanga pona tika na lingomba na zo mbongo na tika na mbongo ngamoko me yo tango oye banda koloba muto kocha tembe azate yo nde o expliquer makambo ndenge ezalaki abi mission na tindaka yo yangwana ko regretaka te pona nino kenda kuna ezalaka mission na tindaka yo oko banda koloba makambo ngo ti mokile ko comprendre bango bakotira kokokayo ata mokete yango mona ata bafinga ndenge nini ata balobi ndenge nini namona ngo rien po asa alobaka na nga nazwaka na 2010 alobaka na nga yango na 2011 ti lelo tant mpe nakomaki livre na nga nazokoma livre na bambama 26 po akanganga abe kozonga soki kinshasa te tovano awa tant nakomi livre avant nakoma livre nayelakisi ye ébauche ya travail plan du travail table de matière alabi mission na yo on atinaka yango oyo livre oyo kokoma ekotikala de génération en génération ndenge totangaka bible ndenge mpe tobandotanga livre wana moto akotia tembe azate so batuni makambo 26 ezalaka ndenge nini livre yango oyo donc bref mpona koloba voilà na banzi comprendre mpona 70 ans ya papa moto ezala éléphant so question fona zonga mpona 70 ans ya papa simoki moki yangani donc yo moko nazomona kamba échanger les autres ça veut dire que tous autres tonga mboka ya sika tondimaki te ke bakonzi babanda koya des milliers de personnalités tant politico-administratives que diplomatiques, par mandataires publics, ainsi de suite, par tenir sur les chercheurs, et puis papa Simon Gimon qui a gagné à vendre dans Kamba, à valoriser Kamba, à payer yango valeur, à payer yango le coup na yango, il a dit que mboka wezali mboka mosusu et tata o sa divinité, mon continent boule, il a dit penza que yende motu, yekaka yona zalaka azali, pe après tata nzambe ebi sima na nani okutambisa lingomba po tata nzambe aye libela akovanda na biso seko na seko ndenge banzebo toyembaka ndenge elobamaka voilà donc nazalaka fier nakendaka nazongi elo oyo naza pembe na chef spirituel pe aloba nanga tina kozana boko yaba makamusu ifana loba ngo siko tina kozana bokonzi na ngai yo osala sika musuzu osala kaka pembeni nanga yango na monera naza chargé de mission de bana chargé de mission à temps plein naza awa so abikene Kinshasa naza na Kinshasa
yaka mbango na zone besoin art na yé. Comment chef spirituel à cause d'un collaborateur non, il faut un directeur de cabinet, Oui. secrétaire particulier, conseiller, représentant légaux premier et deuxième suppléant au barosunga na bamakamosu à temps plein. On t'a quelqu'un bamuta nyoso awa. Oui. Pour reconnaître parce que nous sommes au service ya yé. Oui. Dans le baga patron ngai comme on a yé papa Simo Kimbangu kianga. Adjoint na yé papa Zako. OK. Employé na yo zanini église Kimbangis. OK. Donc le banamo papa Zako, l'église Kimbangis, c'est un grand océan illimité. Une grande société au monde qui n'a pas de concurrents. Donc, église Kimbangis. 70e anniversaire naïe, tout le monde centenaire, quand même centenaire. Donc, l'ingomba est une vitesse moko extraordinaire. Et là, c'est que toujours kende. Et biso pena l'état, toujours kende ensemble. Et ça la fatigue à l'ongwe. Et ça la moussou roya biso to kende en contradiction dans l'état. Biso to accompagner dans ma bonne délit. To pese mabondeli po atamusa mokili na ndenge elongo bani mboka na biso na ndenge elongo bani unazaki nango yangwana amaki uzana mutuna mususu ezalaki na sengo po na biso ya koyamba yo papa apo mwana mongala chargé de mission opesi biso leçon ya mokolo molelo bandeko bazali kotala biso ba comprendre soki pendo tout aratolo c'est parce que oyebi makambo yango ozo maîtriser yango émission na biso révélation Kimbangu. Mais oui, naïbse ko ça la synthèse bon pour na nzembo avant to clôturer émission nzembo zali koyema papa po satana. Point de vue nous anini par rapport à nzembo pour ceux de ba komoselo nzembo so komi satan. Ba fingaki papa kaka batwana oui. Ba fingaki conseil direct papa Zako. Oui. Ba fingaki papa Gatemu. Oui. Et là ba fingi gai. Et donc ngakutu bazo baté bazo rendre nga célèbre. Et puis zo pesanga makasi na kende toujours na ndenge longo bani. Et puis dans basela nga ndengona zo pesanga sous prudence. OK. Na kutambula ndenge nini. Na kuzaila ndenge nini pona kuya na mbeba na bango te. Donc pona ngai les chiens à bois, la caravane passe. Et l'axi que papa pour olemba na été atabo finga atabo choli équipe technique to pesi binombo te obo compagnie ki biso mokolo lelo to traiter ki bongo matière concernant le kimbangisme au tolobela ki bongo 70 ans tata Simo Kimbangu kiangani pe to meka ki un peu ko éclairage na ma etali ndenge bato balba église Kimbangiste kabona tozi ba réponse émission na biso komi na suka toto na nzamba pour ngutule ndoko apesi biso makasi to réaliser émission na biso mokolo molelo pona bato bafinga tata Simo Kimbangu kiangani particulièrement na zali na likambo ya koloba epa ya papa Jomak ya solo tango zali koloba makambo église Kimbangiste lelo na ye mpe kotuna ko kolakisa biso photo esika ozo ba tempe siko zali komela communion soko laksi biso yango nde tokopesa autant o banda koloba makambo église Kimbangiste biso na mino tokutami communion siko ya soki tata Nzambe akobomokene na moto te matondo.